Mbote balandi baso ya boso na politique tokutana na bino susu mokolo alelo ali mokolo pena to ali ko clôturer mbula elongo na bino année 2024 po ete tokota na mbula ya sika o ezali 2025 yango lelo ali obe mokolo moko ezali ko kabola biso na 2024 po na kokota na mbula ya 2025 yango to tombeli bino mokolo mulamo to présenter bino pe ba ve le meilleur bisika banso wali joyeuse fête na balandi banso ya mikili ya bapaya to moni bande ko na biso banso bazwami na ngambo Europe to pesi bino ba meilleur vœu na bino ebele ya prospérité ya longévité ya abondance ya succès ya makambo manso pour que nyonso bokosala ekende de l'avant. Vous nous suivez depuis l'Europe, nous vous disons joyeuse fête également na ba banso ba kolanda biso bali na Canada boali na ngambo ya États-Unis to pesi bino ba fête lamo to tombeli bino penza ba fête lamo pena ba kolanda biso na kati ya République démocratique du Congo bana pe Afrique mobimba to pe to bosani bino te bino baso bokolanda biso na Angola boali ebele ba bonne fête na bino ba bonne fête na bato ba kolanda biso bali na Congo Brazzaville boali na Togo boali bisika bonso bolanda biso na Côte d'Ivoire bandeko ya Benin to bosani bino te mbote bisika boali bana ya Afrique du Sud mobimba bandeko bana Cape Town bandeko bana Johannesburg to pesi bino mbote mingi mbote na balandi nyonso na kati ya République démocratique du Congo mboka na biso na ba province nyonso ba fête elamo bisika boali parce que nous ne pouvons dire que merci à Dieu au penza sali était to silisa année 2024 pe to kota na mbula mususu ya sika. C'est pourquoi nous devons vraiment lui rendre des actions de grâce. Na kati ya plateau na biso to ali na ndeko moko penza ye poto sola na e mai matali mboka na biso RDC parce que to ebi ete to na mwami kakatano ebele to ko zanga ba infrastructure na kati ya mboka na biso nzela ya lité na kati ya République démocratique du Congo, alors que biso banso to ebi ete chef de l'état penza beta c'était pour na likambo nzela parce que pour bato bali ya malamo il faut nzela pe ezala malamo pour bato bazala malamo il faut nzela ezala malamo po ete biloko esila kokotaka biso to kozwa kaka biloko na mboka ya bapaya te kasi to kosala pe biloko epai na biso ekoya bato bana Kasai biloko ekoya bato bana Congo central biloko ya elikoya bato bana Katanga biloko ya likoya bato pe bana Grand Équateur biloko ya likoya to bozani pe Grand Bandundu te surtout bato ba na nzela ya mituka. Alors to kolobela matali banzela la kati ya mboka na biso. Nous savons tous que ça fait couler encre et salive na kati ya mboka na biso ezaki partout dans le toile likambo yo penza etali banzela. Nous savons que même le ministre a été père azaki interpellé Alexis Guissaro na kati ya Assemblée nationale pour na likambo etali ba route. Nous avons vu d'ailleurs les députés nationaux en bloc un week-end ba kiti sur terrain pour na ko palper du doigt la situation ya ba route na kati ya ville province ya Kinshasa. Mais jusque là nous tous, nous savons avec cette situation, il y a interpellation, il y a ministre Alexis Guissaro, jusque-là rien n'est fait, mais nous attendons peut-être la prochaine session, na kati Assemblée nationale, peut-être que bakoko zongela yango pour que population quinoise en particulier à vivre pena ba état de route ou ali à malamo pour que vie nae ezala paisible. Toko solola yango ndeko na biso penza yeli biso makambo wana toko solola nae na kati ya plateau na biso to kolobela pe mai matali embouteillage lelo to ali mokolo ya le 30 nzela ya kolekalité ngai na bimaki depuis 9h na longo depuis 9h esiko na uti depuis ngaliema na kokoma na kati ya centre ville na 12h banzela ali pasi surtout na période de fête et ali pasi banzela yango to kosolola penza na kati ya nzela na kati ya émission na biso mai matali embouteillage dans la ville de Kinshasa après les mesures prises par le ministre de Taille Transport Jean-Pierre Bemba. Est-ce que ba mesure azwa qui epesi ba solution pour na likambo ya embouteillage to kosolola lelo yango to ali na mwana mboka zali ingénieur civil en bâtiment et travaux publics. Ali na kati ya plateau na biso je vous présente monsieur David Emmanuel. Bienvenue. Merci beaucoup Mamelo. Joyeuse fête, hein? Meilleur vœu à vous. Merci beaucoup, à vous autant.
na base yo pesinga maloba topesi yo mbote yali mbote bato bakolanda yo bayoka obe mbote twana na introduction. Merci mingi. Na sepeli na ko répondre na invitation na yo soki na ndimi ko ya na invitation ezali par rapport ya situation ezo prévoir oyo makambo itali na ndenge ozoloba infrastructure routière surtout. Alors na formation na ngai en tant qu'ingénieur civil en bâtiment et travaux publics na koki kotikala indifférente. Et ça, le coup, épidémie, au moins une épidémie, au balobi propagation subite et rapide d'une maladie infectieuse, hein, à grande échelle. Alors, est-ce que médecin mon quoi cause la atikala indifférent na situation ana na limité. Yangolo moni lelo par rapport ya makambo etali nzela ndenge na ebisho ke la zo yao na kangami depuis 10 heures na Wileri awa na rompo Wileri kaka pour tina koma na mutuka na kangami depuis 10 heures pona ko bimaka kolega kaka rompo Wileri o koma na kalufungola, c'est tout un problème. Alors na ko profiter na occasion pour na ko présenter pe ba meilleur vœu na ngai na ba minoman nyonso tout o bazo landa émission Bosolo parce que ngai na considérer ka Bosolo lokola paroisse Bosolo na politique pour la nina lo ba paroisse parce que sango mokonzi Israël Mutombo azali lokola kiré à paroisse ya Bosolo na politique. Mama Mamelo ndengo ozali wana na considérer lokola ozali mère supérieure au balobi sœur supérieure ya na kati ya couvent Bosolo na politique. Alors tozali pe na papa Mokambi Hervé o azalaka directeur ya programme nde na considérer lokola Mokambi Mokambi na kati ya paroisse. Et puis yango la lelo ngai na ye lokola o ba bengi lokola kumu nde bo éviter ngai parce que kumu ayaka aza lokola moyangeli na kati ya paroisse moyangeli aza lokola o ba benga l'église de réveil ancien diacre nde yango na ye ngai nde na ye lokola invité na yaka kaka na accompagner bino na messe. Ce qui met Cécile na pesi communion et puis na kei et sika CBB to le baba comité o ezalaka na kati ya ba quartier nde kaka place ba kumu bazara place ba yangeli nde lelo na ye kondima invitation ko moyangeli. Voilà, merci beaucoup monsieur David Emmanuel Kaba Nangui, ingénieur civil en bâtiment et travaux public qui ne te reçoit vraiment tant ya solo là pendant une trentaine de minutes na Maïmatali infrastructure routière na kati Yambo Cannabis. Est-ce que misala et salami surtout que 2024 nous sommes à la fin, il faut que ça la bilan savoir effectivement ceux qui m'ont sala et salami ou pas comme les alliés na secteur naïe. Nous allons parler un peu et si oui à côté sabiso ba route c'est salami sinon il n'y a pas quoi sabiso pourquoi retard na construction il y a ba route na kati ya RDC. Voilà, nous allons d'abord lire les informations du jour, c'est que nous avons prévu pour vous depuis qu'on était avec vous vendredi. Mokolo ya samedi to kutanité, mokolo ya dimanche pe to kutanité, to dit ko fêter pe ba Noël to zalaki ya ko pema ya moto zongi sous lelo toujours dans l'objectif de vous servir très chers téléspectateurs. Nous allons lire les informations du jour. Parc de Kaouzi Biega, les Nord Kivu et les Sud Kivu plus que soudés contre la déforestation galopante, les braconnages, l'exploitation illicite de minerais. RDC, hausse des prix constatée les derniers jours de décembre par la BCC. Le gouvernement annonce des mesures pour alléger la pression. Fizi,
Plus de 70 000 déplacés suite aux affrontements entre les FARDC et la coalition des groupes armés Tui, Rayeno, Ngumino, Redo, Tabara. Nord Kivu, 7 civils tués dans une nouvelle attaque de Zadef près d'Oisha en cette fin d'année. Grand Katanga, la présence militaire dans les zones minières justifiée par des impératifs de sécurité et de contrôle des ressources sensibles, selon le général Edi Kapend. Le gouvernement réitère la détermination des FARDC à restaurer la paix et la sécurité sur tous les fronts opérationnels. Bawele, la société civile d'Ango plaide pour un renfort militaire contre les menaces des rebelles étrangers. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour sur ce plateau. Nous nous retrouvons encore avec monsieur David Emmanuel Kabanangui. Je vous l'ai dit tantôt que c'est l'ingénieur civil en bâtiment et travaux publics. Avec lui, toko aborder penza maimatali mboka na biso ndenge na lobai na mino na ebandeli. Mais avant tout, nous allons demander à la technique de nous proposer deux éléments par rapport à y a ba infrastructure routière na biso na kati ya ville ya Kinshasa. C'est vrai, nous allons parler aussi na ba infrastructure na kati ya RDC dans l'ensemble, mais nous demandons à la technique de nous proposer d'abord deux éléments. Il y a infrastructure na ville na biso ya Kinshasa. Si vous pouvez aussi nous proposer l'élément, il y a tout le monde a pensé gouverneur si qu'on pense à saliper descendre sur terrain pour que Batoba yeba qu'est-ce qui est déjà fait comme travaux sur pour la route na Katia Kinshasa et nous nous retrouvons tout juste après. Première étape de sa tournée, l'autorité provinciale Daniel Mbumba Lubaki, accompagné de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, a effectué une ronde sur l'avenue Sundi, dans le quartier Makelele, précisément dans la commune de Mandalungwa, où cette avenue est dans un état de délabrement très avancé. On peut y apercevoir des engins et des panneaux signalant le début des travaux. Dans ces coins, Daniel Mbumba a donné les instructions pour le démarrage de ces travaux. De Kitambo à Bandalungwa, en passant par Kimbondo, les travaux ont rapidement commencé. Le cortège du gouverneur est arrivé dans la commune de Ngiri, où l'avenue Sayou a été signalée pour l'avancement des travaux. Ovationné par les Kinois, la demande du peuple est de voir les routes être réhabilitées pour qu'elles soient praticables afin de permettre la fluidité du transport. Ensuite, la délégation était arrivée dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Nyangwe et Kabambare, où les enjeux sont également présents. Le chef de l'exécutif provincial a expliqué les démarches entreprises par son gouvernement pour l'alignement de quelques artères de la capitale le plus utilisées. Le président de la République, Azali, vraiment très déterminé pour le rayonnement de la ville de Kinshasa. Merci. Et quand il y a un gouvernement, maman Judith, tout ce pays permet une promptitude. Le ministre de la Finance, surtout Famba, pour accompagner autosuit à Banzela Oyo, dans la salle qui va travailler dans le bâtiment, c'est bandit. Bamisala Oyo Salama, entreprise Oyo Salama Misala Oyo, baza na obligation ya kotravailler pene bino bato bazali nzinga. Pour accompagner Misala Oyo. Dans la commune de Kinshasa, à la demande des Kinois, Daniel Mbumba Lubaki a également signalé les efforts qu'il déploie pour que Kinshasa retrouve son éclat d'antan, en citant quelques avenues. La commune de Kinshasa, Tozi, quand même, Banzela est belé. Parce que Tolobaki Tosala, perpendiculaire, là, parallèle à 30 juin. Pour la faciliter zone Oyo, le Kola, Batunion, ça va les garaboyer, fluidité dans là. Tosala, Kasai. Merci. Tosala, Bakongo. Merci. Tosala, Bokassa. Merci. Tosala, Télécole. Merci. Tosala, Plateau. Merci. Tosala, cabine d'Ao, Tosalia. Kabamba, Moussale Bandi. Tosala, Itaga. Pas de repos pour l'exécutif provincial. Ce dimanche, les tournois sur le terrain ont été au rendez-vous. Très touché par la situation de l'immeuble se trouvant sur l'avenue du Marché, à son croisement avec l'avenue Bakongo, Daniel Mbumba Lubaki est allé s'enquérir de cette situation où il a également ordonné le début de travaux qui devront déboucher sur la perfection de ces artères.
L'avenue Kasavubu perd de plus en plus son image, alors qu'elle est d'une grande importance capitale dans son tronçon compris entre du commerce et de Doma. L'avenue est bloquée, bien qu'elle soit empruntée par de nombreuses personnes qui doivent effectuer leurs activités dans les grands marchés Zando. Kasavubu ressemble à un lac lorsqu'il pleut. Actuellement, cette avenue est transformée en poubelle. On y voit des flaques d'eau, une couche épaisse de boue et des immondices qui y sont jetés. Des marchés illégaux apparaissent chaque jour le long de cette avenue depuis quelques années. Cette situation expose les vendeurs et les acheteurs à des maladies liées à l'état dégradé de l'environnement. Malgré ces conditions, les commerçants qui vendent le long de cette chaussée expliquent les difficultés auxquelles ils font face. Toza nanu na pasi biso ba mama toteka na zando tozoteka na kati ya salite zando banzele ezate Prince Kasavubu bokasa salite potopoto na potopoto moya koteka bien ezate tozosenga na bakonza mboka baya kobongisela biso zando ngala za commerçant na teka na kato na dimanche mais bakila bazokota te po na nzela eza bien te donc tozoteka te papa ba décembre tout le toteka. Et l'autre aussi, on a un Prince Kasavubu. Pour esa entrée principale, les véhicules ne peuvent pas fréquenter cette artère. La moto est le moyen de transport les plus sollicités vu la dégradation de cette avenue. Les motocyclistes sont confrontés à quelques défis, notamment le mauvais état de la chaussée et les tracasseries routières. La minute gouvernement na biso, ezo sala musala te, banzela nyoso ekufi. Presse, eza presse moulai fort, presse Kasavubu. Ezalaki propre. Mais tout le monde a potu, salité, tout le monde a kumba. La minute, microbe, infection, tout ça, infection dans nzoto. Toyeba likamo ndenge ezokendete. Nzela ezate mama nzela ezate bino moko bomona ndenge mai etondi bafulu ezali donc banda commerce presque Kasavubu tina isoki kuna donc nzela ezate impraticable donc soko zana ba boti te oroleka na zandu te donc moyen te. Ah bon biso toza monta totelema des années mais to éviter to tikala komona mai aboete mais à partir de 2018 et 2019 des places où baby baye babuki ba terrasse oyo ebanda olekisa mai babuki yango etikali lokola fleuve kute kosa bato afulu bakoma olonga na bafulu na kati kuna bakoma ya babwaka awa banda babuka tomona eloko malonga te basundola yango kabo totambulaka na bamai donc ba microbe na microbe tozo comprendre te gouverneur oyo aza en place musala neza nini tozoyeba te. Zando est en construction et les travaux sont presque finis. Mais par où passer pour accéder à ces grands centres commerciaux car toutes les avenues qui y mènent sont détruites. Partons du projet de réhabilitation de ce grand marché, initié par l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila, jusqu'au projet Kinezo-Bunga du gouverneur Daniel Bumba, en passant par l'opération Kinshasa Zéro Trou, soutenue à l'époque par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. La situation de cette avenue et de ces marchés s'enfonce chaque jour et chaque nuit. La question se pose, à quand le soulagement pour les commerçants, les acheteurs et les taximens du grand marché? Il appartient aux autorités compétentes de redorer l'image de cette avenue et de ces grands marchés des renom en Afrique centrale afin de permettre aux citoyens congolais de retrouver les plaisirs de vendre et d'acheter leurs articles avec enthousiasme et sécurité. Voilà, de retour sur ces plateaux. Monsieur David Emmanuel Kabanangi, Totikolanda, image tout à l'heure avec vous, aux techniques à proposé Bisso. Vous avez suivi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a promis la réhabilitation. Il y a ma route. Il est allé plus loin d'ailleurs pour citer, venu où il faut, route où il faut, bongisa. Pour que et faciliter accès il y a population au union soit lingi aille vers le centre-ville ou soit au lingi à kota na kati ya marché le grand marché Zando. Il a parlé de la route Kasai, la route Bakongo, avenue de l'école, alobi avenue Bokassa, Kabinda et Kabambare où ils allaient déjà en plein état de réhabilitation. Vous avez suivi un autre élément que nous avons proposé, une population à Silikoloba sur l'avenue Kasavubu.
moyen ya kokota na kati ya ba marché alité. Quand vous êtes sur Kasavubu, on ne sait pas accéder na marché ba bengaka Zikida. Et si ka ba mama bakenda kosomba tout ce qui est comme épices et autres. Surtout vous allez na Kasavubu, vous ne savez pas accéder na kati ya grand marché Zando. Poto, nous l'avons suivi d'ailleurs ici. Période Nyonso, aujourd'hui nous sommes les 30. Toutes les femmes, les hommes, oyo ba ko kende na kati ya grand marché, il faut balata ba bout en plastique ou ezali en caoutchouc. Pona baza bakota na kati ya grand marché. Donc on ne sait pas entrer poto bout et l'équipe makasi épaisseur eza makasi ya bout. Tout ça, vous êtes un ingénieur civil en bâtiment et travaux publics. Dites-nous un peu. Tout ça, bah eza ton ebelé oyo bazui pona kosala misala yango nde bout et botami makasi bongo ou bien batonga yango malamu te. Tomai kaka ya mbula oyo ekotanga mois de novembre nyonso ti décembre nde yango esali ete poto ebota makasi na bactère wana po bato bazala na accès même pas. Donc ce qu'on a dit pas pour côté la gomme d'ailleurs tu ne sais pas entrer, il faut la ta bout. Dites-nous un peu construction il y a ba route sur l'ensemble il y a territoire na biso batonga yango na ba qualité nini pour na ville ya Kinshasa na habité mabulu yali presque partout. Nous vivons à chaque fois les projets oh bato ba comment obenga lelo comment na ba slogan Kinshasa bopeto Kinshasa zéro trou. C'est à chaque fois que ba ko bimisa la biso ba projet à sika. Mais ce qu'on landeli sur terrain le ko salamati. Vous êtes ingénieur civil, dites-nous un peu qu'est-ce qu'il faut pour particulièrement cette ville. Merci beaucoup Mamelo. Na motura na yo ezali motu ya moko très capital et puis dans moment oyo ndenge makambo ezo se présenter mais obanda oko souffrir ngai momuke na banda ko planter des corps avant na yanola na ba sujet nyonso na planter des corps moko boye après na sima des corps wana na pesi explication pona balandi ya bosolo na politique nazo senga bino nyoso o bozo landa bolanda biso malamu kozwa ngai na katikati te parce que nayebi ke congolais soka alandi émission na katikati tant mosusu ko comprendre bien te landa émission na ebandeli o comprendre ndenge enchaînement d'idées ezali ndenge makambo ezokende po oyeba ndenge nini naza opesa ba explication parce que soko zunga na katikati tant mususu oko comprendre bien te amel na ngina répondre yo na makambo nzela oyo ndenge komi lelo naza ko se poser des questions on a koyeba. Est-ce que makambo nzela oyo ezali complot ozolanda nga malamu ezali complot question ya liboso ou bien ezali stratégie motula agai ezali motula moko ezali na profondeur. Est-ce que makambo nzela oyo na eta nango ndenge ekomi ezali complot ya bato ba boutique yango po makambo ekoma lelo na niveau ou bien ezali stratégie au gouvernement bâti en place pour na éviter pour na quelle finalité ce que ezali stratégie mais na limite que ezali stratégie mais nga azomona loko ezali complot pour clouer les régimes en place. Mais si ils avaient complot pour clouer le régime en place, moi je regrette beaucoup parce que le peuple congolais n'a pas souffert. Mais pourquoi justement un modèle on go clouer le régime en place pour que échouer. Mais dans le peuple congolais, mais où est-ce que nous allons? Parce que le modèle on zélé bébéli. Ezo lekelangai.
Mais moi, Lamboka Emmanuel, Oui. entre nous, Oui. qui va clouer les régimes en place? Merci. Parce que ce Rotali, gouverneur de la ville, Azanakati Union Sacrée, c'est le fruit de l'UDPS. Le ministre ITPR, c'est l'Union Sacrée. Premier ministre, c'est l'Union Sacrée. Qui va clouer les ministres, plutôt, les régimes en place? Parce que tous partagent la vision du chef de l'État. Merci beaucoup, Mabelo. Ce qui a lobby cloué, je pèse bien mes mots. Nayebi pourquoi la zone va Tinezali. Daniel Bumba, mon amboka Daniel Bumba. Un kilo en plus. Gouverneur. La PCI Bambo te place à Zali. Et puis, n'a pas meilleur vœu là. Aye ko hérité, azo hérité situation à Kouti. Oh, ya Kouti. Toko ko tenir hérité. Parce qu'il y a Kouti Makambo. A Kouti Zela Kokufa. A Kouti Bafulu. A Kouti Basolo. A Kouti Bakamunyo Sonde Siko Tozo Talelaï. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait? C'est bien bon à Kouti. Mais Nini ici a sali aux populations quinoises à cause là. Parce qu'il le savait très bien. Qu'il y a une situation que quand il pleut, on ne sait pas sortir. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait? Bien sûr. Amelo, d'accord, répondre, boy. Ça y est pour défendre Moutouté. Ok, mais Ngaï, en tant que scientifique, dans un objectif, aïe, il y a un lobby, il faut payer ça tout temps. Tout payer ça étant, il a que, je crois, à la tête de la ville de Kinshasa, je crois, ah, c'est déjà, est-ce qu'il y a un boulot à Mombekogi? L'intimité. Non, non, qu'est-ce que boulot à Mombate? Mais le contrat qu'on signé déjà. Mais contrat signé contrat qu'on m'a papier pour signer contrat. Mais ce qu'on a signé contrat, mais ce qu'on a signé contrat, faut qu'à ça la mboula pour sa ville à Kinshasa. Mais autorité contractante, autorité contractante au lobby responsable des marchés. En tant qu'autorité contractante, mais ce qu'on a signé contrat, mais ça c'est ça manière. Mais ça c'est ça maka. Il faut signer contrat. Contrat signé que signé contrat et la biso métro bis na kati ya Kinshasa. Kasi ba partenaire. Là na no bongi cité malinga ya na métro bis. Ba partenaire voilà. Tobo ité. Toko beta nena likambo nzela. Ba partenaire voilà. Nzela ngwe bonga ti poko luka partenaire. Ba partenaire voilà. Même na nzela, même na makambo tali transport, ba métro kino wana. Nyo surtout wana ils avaient partenariat. Là, il a signé contrat. Il en tant que patron à ville, mon conduit à ville. Ce qu'il a signé, Michel Samare. Nzela ni kasi koleka. Tozo lobande makambo tozo beta c'était zali nzela. C'est là. Mais oyebi mabe yango na baki no nazo implanter décor. Décor nazo nga ko implanter. Ezali po na koeba. Que tango bazo benga yo son excellence. Ministre, gouverneur, autorité, son excellence, Elingi Kolobani. Ozo kaka elege babego son excellence. Mais excellence wana. Elingi Kolobani. Il faut toi barat. Makamsusu. Tamba bengo excellence. Tozali wana na kati. Ezali na makamumi bale. Ba verbe mi bali ya mutuya na kati ya son excellence parce que les aïe non féminin tozai na verbe ba bengi exceller ko exceller c'est-à-dire mutoyo azana niveau moko supérieur na tina likambu songolo pakala yango ba bengi yo excellence donc ozoko exceller na domaine wana. Ils n'avaient pas battu. Yango l'on oso mérité balobi son excellence. Donc Mouto Adali, c'est quelqu'un du genre. Na makambu moko boye donc azo salango avec perfection. Donc yo za na perfection déjà ba bengi excellence. Mouto za na perfection. Et puis toza sous na kati ya excellence wana toza na expertise. O ba bengi expert. Expert d'expertise. Ils ont le adjectif, ils ont qualifié. Donc, expert, ils ont mouto,
azali na connaissance, parfaite connaissance na tina likambo moko boye nde azali wana pour na expertise na ye. Est-ce que question na tunaka ba ministre entre guillemets ba ministre na biso na ba secteur na bango, est-ce que ba eba ke bazali premier expert ya état congolais ya République démocratique na domaine wana na secteur na yo yonde muto zali ministre ba nommé parce que ozali expert ya liboso. Est-ce que ba eba rango? Parce que ngai soki na yebi ki naza expert ministre na domaine songolo o ba lobi oza na secteur na oyo yonde ministre yonde ozali expert na domaine wa. Donc oza na une parfaite connaissance par rapport ya parcours professionnel na yo. Mais est-ce que ba ministre na biso ndenge bazo travail ba ke bazali ba expert? Parce que so oza experté na ministère na yo ya liboso, mais oyebi te kokuta na kokoso eza na ba ministère ba alobi eza technique, trop technique. Mais il faut pour wana il faut en expertise yo moko. De ba kosaka biso no ministre azali na ba conseiller ata ayebi domaine wana te lokuta. Mais yango to kuta yango te. Yo oyebi makambo ya santé te. Otanga classe ya santé te. Oza médecin te. Oza pharmacien te. Ok kokamba ministère ya santé ndingini. Tango ba koyebi so épidémie esali bozongisi bo. Malade boye esali bozongisi bo. Yo oko se retrouver ata ba ko oza entouré na ba médecin. Yo moko bazoyebi se ba makambo ezo lekela yo. Nde yango wana omoni kokoso ekoti na makambo etali infrastructure. Parce que ministre son excellence monsieur Kizar Alexis akute na yango parce que moni ozala entouré na ba collaborateur, mais ba collaborateur wana est-ce que bazali animé na bonne foi? Est-ce que bazali vraiment batuya oyo ba singeli kosungayo? Parce que tozo mon appel difficulté oyo régime oyo azalango kobanda ye moko na son excellence président de la République, chef de l'État. Azena masumu na ezali mibale nazo lobango moni nazo loba clairement démagogie ezali chef de l'État azali na masumu mibale je pèse même non masumu na ye mibale kaka du fait que à lobby je vais diriger autrement de loko ezo bomaye je vais diriger autrement par rapport à ma prédécesseur Nangai. Et puis, azoko ça l'effort pour na respecter au bapengi géopolitique. Dès le que zobomae. À lobby, je vais dire autrement l'ingolo banini. Pas de règlement de compte. À Boyango. Pas de chasse à l'homme. À Boyango. Et puis à lobby, je donne à tout le monde une seconde chance pour tout travailler bien ensemble, mokae, et se développer pour l'épanouissement du peuple congolais. Des places, des et voilà, monsieur David Emmanuel, vous l'avez dit tantôt, tant que Tolanda qui au lobby était moto à Kokamba, ministère a été père. Oui. Il faut absolument zala kati ya secteur yango. Mwana mboka bino yo ali parmi ba ingénieurs civils to yambi lelo ndenge lobi ya pena ko pesa mo éclaircissement na maye matali banzela na kati ya mboka na biso. Mais pour la nini lelo na kati ya république
tokokoka atteindre durée ya banzela te. Hein, temps ezali prévu ndenge ezalaka mpona baroute oyo ali nouvellement construite toali koatteindre yango te. Nzela ata batongi yo okomona mikolo ekolanda nzela etimuki ndenge balobaka mwa libulu moko esalami na mopanzi mituka moyen eleke yali te mituka omona ekomi kodevie mai mpe ekolanda kaka ndenge mabulu wana esalami nde komona mai wana ekomi kovanda nde na kovanda wana ekotrouve de plus en plus parce que baroute ebele surtout na commune na biso komona kaka mituka ekoma kozwa kaka bande moko bande wana mosusu ekokima yango mpo nini eyali na mabulu. Raison yaka nini pour que route et se dégrader même avant durée qui prévu dans la construction. Merci beaucoup Mabelo. Na motuna wana na banzi yango la ngaki na silisa na habité ministre na biso ce gars a l'expertise na makambo etalizela na habité pour na ebi vraiment formation na malamte mais au moni nzela ndenge ezali wana tozali na ba o to bengi voirie urbaine. La voirie urbaine o ezali na kati ya ville banzela ezali catégorisé na 3 catégories. Tozala nzela intérêt national, intérêt provincial, na o ezali intérêt local. Mais nandenge ya techniquement parlant, banzela ezali kufa pour la ligne. D'accord, bisayo ezali manque ya technique adaptée pour la remise en état. Manque à technique adaptée pour la remise en état de route. Et c'est le premier élément. Au moins, nous avons nzela ba durée ndengo lobi wana. Tozana banzela o to bengi chaussée type à chaussée souple. O bobenga communément asphalte. O isa goudron. Et ça la durée nango. Durée de vie nango prévu pour un service naïe, ils allaient maximum. Il faut ça à 15 ans. 15 ans. Mais tout le monde a l'élo, nous allons être salami. Après, bah moi, hein, faut qu'on regarde moi. 6 mois. 6 mois. Auto bengi ango dégradation précoce. Nous allons koufi. Mais, bah paramètres les ébelettes. Et on a un manque de techniques adaptées pour la remise en état de route. Et il y a une entreprise oyo bisombo kana biso to s'engage kana yango parce que des fois aussi nous faisons appel na ba étranger ming to mona ba chinois ndenge ba ko ya ko tongela biso banzela et il y a une entreprise oyo bazo ko zwa bien comment parce qu'il y a l'OV2 aussi qui est toujours yepé a ko sala toujours musala to ko mona ba Delvo a ko sala musala na ba côté ba mitendi kuna pe a ko tonga banzela et ba entreprise ezali efficace te mosolo bapesaka et ali consistante mosusu ekendaka na kati ya libenga ya bato to misala nde suivi alaka te. Merci beaucoup maman. Namboka déjà ndenge ba structura makambo. Tozali na des organes o babengi entreprise technique ya l'État po ezo ko accompagner l'État na makambo etali gestion ya banzela. Tozali na OV2, office de voirie et de drainage. Entreprise ba ingénieur ba tondi kuna ya ndenge na ndenge. Et puis compétences ezali kuna ya kosakalate. Mutako saute. J'ai des collègues là-bas. Ils sont des directeurs techniques. Des confrères. Pardon? Oyo bazoko kamba. Nani structure wana. Tozali koto na office de route. Ok? Oyo eza ko kamba anzela ba ingénieur ba tondi kuna. Ya tango nyonso oyo, ya mikolo nyonso, ba ko échouer na makambo anzela te.
makambo etali chaussée pont bachoix te bachouer point po tosalela bango formation moko bayebi makambo nyonso wana mais défaut ezali moko oyo ezoboma nako tokokoma wana omoni défaut yali nini toba comprendre directement défaut yali nini baparamètre ministre kaka batia bien des fois abongisa na kati ya secteur na ye paramètre ezali ebele omoni baorgane wana oyo tobengi technique OVD office de voirie et de drainage structure mombe fanda ezali na baengin lourd oyo esingi kosala mosala ezali na mbujima omonaki gouverneur à reconnaître yango te. Vous avez suivi les images ce sont des offices qui n'existent que des noms. Non, c'est faux. Vous avez suivi au moins, non? C'est faux. Vous avez suivi. Mais moi, je vous dis, peut-être ils ont une ignorance. Je vous dis. Au début, que le service technique, la biso est allé à consulter Bangote. On dit Bangote. Mais il y a des structures qui existent déjà, en place. Mais défaut, c'est quoi? Tant que vous avez procédure, au Kamati, au place ou ana. Na personne d'Akisa. Beaucoup de gens ont économie. Il y a commune, il y a Mongafula, je crois, si je ne me trompe pas. Papa, Nzela Elenge Sabasali Sika. Beaucoup de gens appellent autorisation à Nzela. Pour quelle raison? Mais il y a un autre. Azaki sanctionné, non? Au début du Cameroun, il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens ont été économés. Pour la ligne, a été procédure. Alors, il y a des gens qui ont sollicité pour na afungula nzela akota na lupango na ye. Mais il y a des structures mises en place. Il y a la demande au senga avis favorable na ba structure wana pour na nini ba pesa yo ndingisa ya keno awa pona ko fungula esenge ko sa bango ba yebi ndingini ya osa ba fungula ngo pamba te mais eloko ezo sala passe ezali procédure structure ezali mais ba yebi te ndingini ya ko procéder pona ko saisir structure wana banje soki na yebi que papa Mokonzi tanga koti na pouvoir awa na yebi soki banje ya sikezali awa so ke na TP awa na TP na poids lourd na Kingabwa okoti na kati ya lupango bokuti banje lourd ya sika non salama non basaleli te eza ya kokufa te okuti bapelle chargeuse okuti ba niveleuse ya sika okuti ba bidozer okuti ba tractopelle donc nyonso wana eza bangin lourd ya sika ngakutu na kamwe nakuta mususu kuti bazwina elongi ya papa Mokonzi ekolo batie wana na drapeau ya RD ya sika nanu basimbi yango te oye awa na OVD TP ya biso ya première riz na limité mêmement bangin ezali et puis bato bazali mais na koyebisa yo défaut eza wapi défaut ezali na place moko ezoboma biso bango bazali ba organe technique mais ba organe oyo ezo gérer makambo ya mbongo ya banzela ezali ndakisa tokamati Foner balobi ezali Fonds national d'entretien routier. Foner, Fonds national d'entretien routier. Aux Hollanda. Tina Foner yango. Mais yebisanga eraro. OVD azawan. Office de route. Ba moyen, banje ezali. Personnel et à qualité, bazali.
mais misala ezosala te mpo nini mpo nzela eumela toza na nzela oyo na lobi na yo tozongana na nzela wana nasilisa yango toza na nini ekosala ya 15 ans toza lisusu na type ya nzela oyo babengi chaussée rigide oyo bakomi kosala oyo bazobenga béton babeton nde ozomona oyo babeton nde omoni meme kombo ya papa mokonzi sobriquet na ye fati béton euti nde apartir ya banzela oyo omoni baroute bétonné mais béton wana ezali chaussée pourquoi basali yango béton mpo na nini mpo prolonger même durée de vie c'est-à-dire oyo ya bitume oyo ya béton rigide techniquement nde tobengi yango c'est pour prolonger la durée de vie prévue de son service. Ils ont varié de 15 à 20 à 25 ans. Plus. Tozali na nzela tobengi mixte, chaussée mixte. Chaussée mixte ezali nzela oyo esalami rigide bazui béton bitume na béton basangisi nde tobengi yango mixte. Tout ça toujours dans l'optique, dans le seul souci de prolonger la durée de vie. C'est-à-dire, l'ungwe na 25 et koko kene même jusqu'à même 50 ans. Bo simba rangote. Bobo sanya. Kwa les andes na route nini? Pour batena ba kolanda ba comprendre mixte na ya na route nini. Mixte ezali ba tronçon. C'est exemple là où on peut trouver ça, oui. Souple bozo et bango déjà. Rigide ezali déjà oyo. Soko bandi Victoire Tina Mariano basalaki yango na je crois année 88 si je me trompe pas na entreprise oyo dans les temps à l'époque aux États béton de asalaki nzela wa ti lelo basimba yango te tronçon wana ata libulu te ata ni de poule exact Victoire Mariano sur Kassavou c'est un tronçon bétonné parce que béton nzela ezali béton le roi yanda côté ezali béton étanche o totiaka na nzela ezali étanche wana exemple ya route chaussée rigide mais tozali na chaussée o babengi mixte bon voilà basalaki yango me eumela te ezali na ville awa wana wapi okomona béton ezali et puis bakamati goudron eye susu na likolo wana wapi wana ezali nzela te ezali poids lourd te poids lourd basalaki ezalaki souple ezali souple ezali nzela oyo eza awa na attendez bosani kombo avenir to na bosani de kombo avenir attends ekoya bisa bana mbo nzela oyo ekoya nde mais tronçon ngo pe ezali mulai mingi te ok ezali kaka muke bongo ya na triomphal wana ya li route ni te wana ezali chaussée souple kaka ya souple so uti pa aéroport tio bima kingasani wana ya ezali kaka souple kaka souple ngo eumelaka souple eumelaka na ba mayo etondaka na banzela oyo souple eumelaka soki ezali bien entretenu nde yango moni likambo nazobeta sete ok entretien ezali nini pourquoi entretien esalamaka entretien ezali c'est pour prolonger la durée prévue des services d'une route. Nde yango entretien ça. Entretien ça makala moment nini? C'est pendant la phase d'exploitation. Ce qui kaka nzele babandi ko exploiter yango ce qui basilisi ko ça prend combien de temps pour lancer l'entretien? Non, l'entretien c'est toute la durée des vues des services d'une route. On s'arrêter pourquoi? Donc, pour le jeu vidéo, ezali entretien. Toza dans deux types d'entretien. Entretien to bengi de routine. Ya mikolonyo nyos auto salaka. O bato bakombaka. Bakombaka nzela. Yo mona rappela batia zelo ngo.
entretien de routine zelo ngo mona kati mais yango tozoloba te il faut balongola zelo ba ko benda ba pusi obe avant caniveau batiki yango soki mopepe na mbule ye ezongi lisusu na kati ya makadam zelo eko kende kozonga déplace chèque ezali wa entretien de routine oyo ezali bakombi oyo ezali parce que soki mabele wana efandi na nzela mai eye efandi ekobebisa ennemi numéro 1 ya nzela ezali nini mai te ndenge tolobaka ezali na bacurage ya bacaniveau parce que mai il faut ezwa nzela oyo tobengi drainage okomona na kotangela badefo oyo esalaka banzela ekufa noki et puis tozali na entretien tobengi améliorant oyo ya kobongisa nzela à titre curatif na à titre préventif de remèdes préventifs et de remèdes curatifs. Voilà na misolo ya nani ya l'état ya entretien par oui, entretien à l'état mais na nzela ya foner kaka mais siko ba fo ngoyo foner a récoltaka ngendaka wapi yango tozolo po misala eko salama na ba individu moto ana ONG na ye nda latisi bato ba gilet jaune yo komona ya komi na kati ya ONG na ya komi ONG par exemple Kabanangi nde ba kokomba wana ba sous-traitance pe ba kokomba okoleka te oleki papa mai namela mai voilà namela mai moto akokombola na nzela abandi na ye kosenga mai mosala ngo basalaka zelo nyonso ndenge tolobi bakotia pembeni mbula ezongi ezwi yango mopepe ezongi ezwi yango na mboka na biso eske tozangi misolo ya kosomba pena ba camion nde tomonaka na bamboka ya bapaya soki tokomi 20 heures ebandi kotambola ekoleka na mai ekosopa ekokombola ekobongisa biso bosoto eleki makasi te mamelo eza pasi toza la difficulté la koyebisa yo difficulté ezali bato bazokamba foneur oyo tobengi bamandataire bazali sérieux te je pèse bien mes mots monsieur Manuel tobandaki na ministre Gisaro olobi ye akokamba secteur oyo akomaîtriser te oyo lisusu na foneur bamandataire baali sérieux te mais finalement qui gère quoi toi la personne oh ali sérieux pas non c'est le gouverneur de la ville c'est là là il sayo pour la nini nazo beta cité Kizaro azali victime te na koyo biso azali victime ya collaboration ba collaborateur c'est-à-dire foneur na ba collaborateur na ye c'est-à-dire yango na ngaki na koma wana na ebisa yo que il y a des gens est-ce qu'ils ont posé question na bi est-ce qu'ils ont complot ou bien ils ont stratégie ils ont complot pour la ligne, c'est pour clouer. Mais la corruption Kizaro azali victime. Voilà. Victime. Nous allons prendre son portrait. Victime pour la ligne parce que tant mususu parce que maîtrise ya secteur wana ezate yango wana ba collaborateur wana auto bengi o nga nazo benga nazo benga bango na pesi bango kombo FCC dérivé. Comment FCC dérivé? Il y a FCC dérivé. Plateforme qui existe avec le FCC. Omoni na mathématique ba dérivé ka fonction. Ba dérivé fonction na ce que ba dérivé ango, ce que intégral au dérivé ango epesa yo epesio réponse ya intégrale. Bato bayaki ya oto bengi oba former union sacrée nationale baza ba dérivé ya FCC donc bazui FCC ba dérivé bango de ba komi union sacrée nde batu wana baza ebele ozomona bakoki kolinga te makambo e marché tango papa mokonzi alobi na pesi bato nyonso seconde chance ba maîtriser ba fanda ba sala misala mutu moko o yo longwa te mais bato wana tango baye ole baza l'esprit ya malamu que cette fois-ci to sala musala monana
bato wana oyo prédécesseur ya chef de l'État Joseph Kabila na suka ya mandat na ye landanga malamu alobi nini alobi j'ai cherché 15 personnes je n'ai pas trouvé bango banani bato wana te oyo camarade Joseph alukaki 15 personnes abi naluki meme na transformé bango na kokete nde bato wana bazali lelo na mokonzi ya mboka lelo nde bato wana ozoka bazopesa difficulté na makambo ya mboka bainisi Joseph Kabila na population baye lisusu babandi lisusu pratique na bango ya mabe po bainisa mokonzi ya mboka lelo na population même système même personne parce que lisumu nini fati alobi mutu nyonso tatika na musala mais nakoyebisa yo bato ya fonneur parce que fond bango nde bazo collecter fond fond wana ezali destiné na makambo ya nini eza na entretien bazela kaka entretien ozolanda fond wana ezali tantôt na ba partenaire ezo Italie libanda ezoya bango bazozwa ngo mais siko tuna motuna mais bino mutu bozo gérer mbongo oyo etali makambo ya entretien ya banzela pona nini Kinshasa banzela ekomiti na niveau wana bon siko bino bozozwa mbongo ya l'État pona ko entretenir banzela siko soki entretien ezo sama te ezali faute bana mais entre nous fonneur la structure est purement technique non comme une finance ndenge merci beaucoup opposé motuna moko ya motuya ezali structure technique mais ba commissaire yango structure moko financière mais nani a commissaire yango financière omoni mbeba pona nini ba o bazo kamba foner ils sont beaucoup plus financiers que techniques siko bango vaut mieux mbongo bamonaka yango pona kosaka ba dépense na bango ya ba frais de fonctionnement bakendaka ba mission basalaka bo ba commission yango lokola banque foner ezali banque te foner ezali structure technique pona ko accompagner gouvernement na makambo etali nzela entretien ya nzela sikoyo oyebisanga nzela nyonso eza ya kokufa ya kisasa bon sikoyo faute ya nani OVD faute ya office de route non office de route na OVD bato bakomprenaka te parce que bango moyen baloba eza te bango baza na disponibilité ya mosolo te ozolanda mais bazali na technicité ya makambo etali nzela mais sikoyo bato babimisaka mosolo po bapesa na office de route bapesa na OVD babloke yango yebisanga sikoyo office de route baosala mosala ndeni OVD aosala mosala ndeni nga nazoloba boye parce que nayebi ndenge makambo ezotambola mamelo bato mingi bozoyamba awa na plateau mingi nakoyebisa yo kokoso na bango mpona nini parce que bazalaka mingi basupporter mais oyebi so oza supporter maintenant nobeta bale na terrain te maoyo badifficulté oyo bato bazomona na kati ya terrain eza te oyo joueur azomona na terrain mingi omoni bozoyamba na plateau awa bazali toujours oyo tobengaka bamateur bazali baprofessionnel te parce que bayebi azocritiquer mais ye nano adirija te nano azwa une parcelle ya prise de décision poste ya commandement po mona difficulté
ya mboka ndenge ezokende oyebi nakoyebi biso eloko moko nazorapele eloko moko rapidement oyebi comédien na biso oyo saisai napesi ye mbote en passant na bameilleur vœu na ye saisai ntango musicien ya motuya oyo ya biso topedaki Simaro Lutumba akufi na matanga na ye aye bakonzi bazalaki wana nyonso tu oyebi asala sketch moko boye bato baseka me balekisa yango na koseka me eza ya sketch moko ya mayele ya motuya aloba likambo moko ya motuya alobi ni akorapele oyo rapidement asali sketch de alobi abi me zala mukonzi ya ba pays mususu me mukonzi ya RDC eza pasi omema ngambo mpona nini abi tala ntango tozoloba camarade Joseph Akende abi bazotala match équipe Madrid na équipe mosusu bazobeta bale abi Ronaldo a raté bi tango a raté bi yoka bato ça ne va pas Joseph doit partir oyebi likambo wana Joseph doit partir rapport ni ezali bale ya Ronaldo a raté na président ya RDC Joseph Kabila Ozolanda c'est-à-dire pour te dire que Congolais aza na confusion ya makambo et puis alobi chef de l'état koti alobi eloko etambolaka na ya ba valise ya bagage na aéroport bagage ezoya pour ekangami fati 100 jours yango ebandika boye chaîne ya bagage est bloquée oyo nde 100 jours ya chef de l'état ozolanda c'est pour dire que tant ozo diriger mboka il faut yeba RDC les gens sont très compliqués et difficiles à gérer ce n'est pas comme tout le monde batoyo bazali na fonneur bazwi mbongo ba bloquer yango je pèse bien mes mots ba bloquer mbongo pour misala salama te ba mandataire wala ana otanga comme mutu te mais nazo otanga entreprise ba mandataire ezali nani ezali DG ezali DER ezali DEF et puis directeur technique bazali combien bazali 5 mandataires dans l'entreprise wala bazali ko bafouer nazolo ba bien bazo bafouer autorité à chef de l'état je pèse bien le mot okendaki kuna obeti porte omoni ke ba ko sala je te dis misala lolenge esengeli te tangu nazolo ba seulement parce que biso nyonso tokomona ke bu ekomi kokota porte ekomi kokota mingi na kati ya ba route nde osali constat olobi ete ba ko financer te comme il faut soit ba ko sala suivi te entretien comme tangu nazolo ba boye je pèse bien le mot ba ebinga malamu ba ebinga to ebana bango rata poste kuna bazako rata poste kuna jamais eza question ya poste te nazolo ba esaleli na bango bazali wana ole ba privilégié oyo etali mission principale tino oyo ba créer soko tangi arrêté oyo créa établissement wana public oyo ba bengi fonneur mission nango principale ezali nini ezali entretien routier entretien routier ya banzela nini me banzela oyo se kufiti siko bino bolobi bozali entretien routier mais banzela ekufi nyonso tu sikoyo entretien yango routier bosali yango wapi mbongo botie yango wapi
bobimisi mbongo wapi bayebisa biso ke bapesaki OVD mbongo autant OVD aller bapesaki office de route autant office de route aller bapesaki entreprise pakala songolo parce que omoni ba entreprise même ya construction ezali catégorisé tozali na entreprise ya catégorie A B C D hein par rapport ya dimension ya ba travaux il y a des travaux de grande envergure mais yebisanga sikoyo tango yo au signer contrat parce que batumi balobaka kako non cahier de charges tout ça là mais ngai alobaka na passation de marché eloko eleki contrat ezalité contrat wana ezali nini na kati ya contrat kokuta makambo misato ya motuya ezalaka nini durée à travaux modalité de paiement et puis planning il y a exécution il y a travaux mais sanga sikoyo tant yo bo signer contrat na entreprise et puis yo moko autorité contractant au tie linzak na contrat wana avant yo au sala paiement au sala au tinda batala état d'avancement il y a des travaux parce qu'il y a un contrat par le but par exemple que non au début des travaux on paye par exemple 30% du montant prévu pour les marchés mais avant il faut un deuxième paiement mais il ne faut pas que noter là 30% est-ce que volume est ça là et correspondre à 30% on a foutu qui bosso avant on a décaissé mais tant que au fouti évolution à Moussala ezo kokanana mbongo yozo futate comment vous continuez à payer pourquoi yango nazo lo baké chaque fois nazo kaka ba détournement est-ce que ba détournement ezaya solo ou bien ezaya lokuta voilà. Merci beaucoup, monsieur David Emmanuel Kabanangi. Donc, autant de déjà à la fin de notre émission parce que nous avons d'ailleurs dépassé ces 30 minutes. Nous allons d'abord demander à la technique de nous balancer l'élément. Il y a poids lourd. Nous allons prendre poids lourd parce que la minute où le poids lourd est allé en état, il y a réhabilitation. On a d'ailleurs qu'on a semaine passée. Je vous dis, accès qui est vraiment difficile, heureusement. Pour babanda ko bongisa nzela pour nzela qui presque pas. Quand vous circulez dans un véhicule normal ko kate donc ko bomande mutu kasi na mituko ali assez. Bato ya moto wana kati ya moto o mati na yo malamu me oko pola makolo nyonso eko pola maye ko bima wapi mayango pe solo ya masanga wa to éviter mayango eko bima côté nini voilà. Vous allez nous balancer cet élément et vous nous préparez aussi un portrait, l'image. Il y a ministre, il y a ITP, parce que nous devons lire au moins son portrait pour M. Emmanuel Akoloba, à éviter, à Sala Nini, à étude Nini à Sala, mais au moins nous sommes là pour de recherche. Nous allons vous montrer au moins le portrait d'Alexis Guissaro, ministre du ITPR. Merci. Le boulevard Congo-Japon, anciennement poids lourd, fait actuellement l'objet des travaux d'entretien et de réhabilitation sur son tronçon, qui s'étend de la gare d'Endolo au pont-rail près de la société Braliment. Ces travaux devraient, selon le ministère provincial des infrastructures, s'achever en seulement 2 jours, soit du mardi au mercredi 18 décembre à 4 h du matin, mais la réalité sur le terrain semble en décalage avec les promesses du ministère. La situation, telle que décrite sur place, laisse les usagers de cette voie avec une certaine inquiétude. Les chantiers est toujours en cours, bien qu'au-delà du délai initialement annoncé, les usagers se plaignent de l'absence de progrès significatifs, ce qui entraîne des embouteillages et des difficultés de circulation. Je crois bien que mon embouteillage est difficile pour dans 2 jours. Et puis, sous bateau, il fallait que parce que
nzela ezala bien. Tolongwe Apollo ya pamba poto koma boulevard to sali 2 heures du temps Apollo boulevard espace à 5 minutes to sali 2 heures du temps nzela ezate. Cependant, à ces jours, le constat est clair. Les travaux ne sont pas encore achevés, contrairement à ce qui a été défini dans le communiqué. Une action rapide et surtout efficace pourrait contribuer à restaurer la confiance des usagers envers les autorités chargées de l'entretien et de la réhabilitation des infrastructures. Ben voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. De retour sur ce plateau, vous avez suivi le reportage autotique proposé Bino, il y a poids lourd, route on a poids lourd parce que route il y a qui n'a état il y a de la vraiment très avancé. J'espère que Emmanuel a quoi ça biso chaussée wana, il y a qui non il y a modèle nini, il y a mixte, il y a rigide. A quoi ça biso non il y a qui a modèle nini. Et pour expliquer biso oh ba ko tia sikoyo ekozala chaussée ya makasi to ekozala kaka ba chaussée ndemo ko tanga souple rigide mixte na lolenge penzo ali na langage na bango technique ya ba ingénieur. Mais avant tout hein, nous allons d'abord prendre le portrait d'Alexis Guissaro, ministre il y a infrastructure, ministre ITPR, tanga penak portrait naie Alexis Guissaro qui a fait ses études, qui a obtenu son diplôme en maths physique, il a obtenu son diplôme en maths physique et il est également détenteur d'un diplôme en ingénierat commercial et de gestion à l'université catholique belge de Louvain-la-Neuve, à la faculté de sciences économiques, institut d'administration et de gestion. Le cursus professionnel de Guissaro est tout aussi éloquent que son parcours académique. L'actuel ministre d'État des infrastructures et travaux publics a été tour à tour conseiller financier au ministère des Finances, puis conseiller au ministère de l'Agriculture. Conseiller principal chargé des finances du vice-président en charge de questions administratives, politiques et sécuritaires à l'époque de 1+4. Directeur général de l'ONATRA, conseiller financier au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, PTNTIC, et directeur de cabinet du rapporteur adjoint du Sénat, pour ne citer que cela. Guissaro a aussi évolué dans les domaines de fret aérien et du transfert des capitaux. Voilà, c'est un peu cursus nae pour que Batoba Bapenza, qui est le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, parce que tout à l'heure là, notre invité, monsieur David Emmanuel Kabanangi, Alobaki, bon, il n'y a pas quoi cursus, moins, on devait éclaircir la population. Voilà, Emmanuel. Merci beaucoup. Total poids lourd, nayo, hein. Oui, dans mon yango. Voilà, route ni bakotonga mixte. T'es souple, parce que voilà, on va japonais, ba uti osala yango. Ba tikela ki mukumba na entreprise na biso privé. Adi Construct. Nde ba travailler na ba japonais wana. Mais pourquoi Adi Construct a sali suivi il y a entretien nzela wana te ndenge ba japonais batikaki car je crois ezaki ya wana tango ya régime na 2019 je crois avant nani président Sikaya nde ba japonais basisaki nzela wana mais pour nani Adi Construct asali entretien te parce que mutu azosala nzela wana ezalani adit oyo bapesi marché wana oyo azo réhabite yango je crois c'est Adi Construct parce que bayebi ke ye nde ayebi batikaki yango na bajaponais mais pourquoi bazeli ekoma na eta wana c'est ça le mal yango tozoloba banzela yango po babongisa fo zwa mikolo ebele moi c'est qui me tombe ezala susu accessible te pour gouvernement bongisa nzela bazelaka yango ekufa te nzela tango ebandi bapon kutu koloba te tango ebandi bapon kutu koloba te mais bapon nyonso tu tango bateki na kanluka na membula so ebeti makasi mwa koleka bapon nyonso tu belge atiki bana congolais mutasala kiti o tobengi bapon bélier wapi wana o batie o ba jeter entre kanluka et Selembao wana congolais mutasali te kanluka Selembao po ngo balobi mai so yumbula ebeti okota te
na pont kotonda aka matiti likolo mais yango na lobi bato bazo pesa bazo confier marché entreprise bibi lelo expérience ezate tant tolobaka expérience ya toi na OVD toi na office de référence au Lukas non expérience ba ba pesa ba marché on les a OVD ta ba est-ce que bato basali pont les a OVD tout na est-ce que ça office de route mais pour la libre faut vérifier photo vérifier mais botiki d'expert na bino OVD office de route bato ba yebi makambo pont siko pozo kendo eza lokwa makambo ba lampadaire na ba forage boza déjà na structure gérera makambo mai papa so ngina pesa bino na ngina sa makambo forage na kokende tout pana régie des oyak comme yo ozoko pesa bato mai te ya na technicien pe ya makasi ba kuna na kati zo mbongo salana ba forage ana tanda bato bazwa mai oza na snel yak zo mbongo ça tiaba éclairage public pourquoi mais parce que na facture na yo ya courant au moins ba comment éclairage public 1%. Si bateau ba fout biso éclairage public snel. O bo pesi pour batia éclairage public bato mosusu. Est-ce que ça na sens? Bo pesi responsabilité yemoko asali nini? Engager société o ya lingi pour ça la suivi parce que entretien wana ya ba lampadaire. O moni lampadaire wana ezali énergie renouvelable. Énergie renouvelable la basaka nini? Basala kango entretien. Muta osala ngo entretien na. Snel. Siko bino bozu marché bo pesi songolo. Siko mukolo bakolinga basala ba entretien. Bo pesa snel nda sala entretien. Aibi makambo na te. C'est ça le mal. Ndenge mukola makambo nzela. Yango tolingi to changer makambo. Misu pasi surtout na butu. Tolingi to changer makambo. Makambo na muzo eko pela lisusu te misu pasi penza. Makambo nga nazo senga eza nini. Nazo peso exemple. Tolingi to bongisa nzela. To tonga nzela sika. Papa, OVD yaka. Yonde muto gestion ya makambo ya voirie urbaine eza na maboko na yo. Yaka. Atandenge gouverneur azo linga signer ba contrat pour ba bongisa banzela na kobeta CT akeba akokoya na piège eza wapi kopesa ba entreprise nyonso to ba travaux te avo pesa entreprise de travaux OVD yaka benga OVD bana mboka benga OVD yenda azali na technicité ya makambo nzela OVD yelangai liste ya ba sous-traitant o ba yibi makambo nze ya nzela yo moko sa nini o accompagner bango voilà mutamaye yo ko ozu ba engagement na okuna o signer ba contrat na ba entreprise oyo bimilo bilobia to ebit ba système wana entreprise e bimilelo eza une expérience parce que entreprise ezali to sengaka ba travaux de référence déjà exécutés similaire yo oso exécuté makambo banzela lakisa biso o exécutaki banzela nini poto e baso oza na maîtrise ba entreprise onyo surtout bazo ba ela banger tout ça là mais ba exécuter ba travaux wapi ba yebi makambo banzela ya mboka biso. Voilà le problème. Mais tant que yo pesi bango marché pour bazar banger anje ça comme ça là te batunde basa comme ça là ba ingénieur de basa comme ça mais tant que yo opesi nzela na entreprise pour moni azala banger et comme basa la nzela bazo kokate ba ko ebisa ote nzela baby pesa OVD na nzela OVD ayebi ngala kozwana parce que ya yebi batoyo asala la bango de musala office de route ayebi mais yo kozwa ba entreprise bizuela te okokwea na kokoso voilà
yango tozo yebisa bango votre proposition proposition na ngai yango nazo yebisa bango olingi o lancer banzela ozo lancer OVD aza wapi et c'est lui c'est l'entreprise gestionnaire ya ba voirie urbaine eza na maboko ya OVD sikoyo ozwi OVD otie na pembe okosala nzela ngo na banani est-ce que bako respecter ba norme bako respecter ba qualité oyo esengeli parce que nzela eza na makambo ebele ezali problème ya sous-dimensionnement bato bazo dimensionner nzela na ndenge moko esengeli te ba diminuer yango parce que tango bazo sala makambo wana OVD azate BTC o babengi bureau technique de contrôle papa bozo faire participer na rapenza te asara musana na ela lolenge esengeli BTC omoni na kopesa exemple lelo tozoloba makambo ya IGF pour nani IGF mutala musi yango nani papa mokonzi ekolo banda kala exista kati jila lengiti azali wana mutakala est-ce que pourquoi la ba régime nyonso basaki musala te kaka na régime oyo pour nani papa mokonzi apeti sete alobi IGF sala musala na mission na yo wapi yango nde lelo bato ya koyeba IGF nde jila lengiti ayi koyeba na te eza ndenge moko na ba BTC wana baza koétouffer bango BTC tolobi boye bureau technique de contrôle akoya jamais intervenir en aval au moins bazo fait intervenir en aval ayebi ndenge bo signer contrat te ayebi ndenge cahier de charges ezali te maintenant bozo ya kosenga ye aya kosala contrôle ya nzela aosala ngo nini pour ça la contrôle en nzela il faut faire participer mutu en amont et en aval c'est-à-dire abandi projet ne bandi boyebisi BTC yaka tolingi tosala nzela oyo tolingi to réhabilité oyo yo nde bureau technique de contrôle yaka tobengi entreprise osongolo ye kutukuta ye pa ko conseiller bino ayebisi oyo non entreprise obengi wana azali na qualité te compétence ezali te ya kosala nzela wana oyebi BTC akosala rapport mais azali na pouvoir ya kosanctionner entreprise te encore kokoso akosala kaka rapport apesi na hiérarchie mutu azali na pouvoir ya kosanctionner entreprise eza nani eza mutu asigné contrat yango tozoloba opesi nga cursus ya Alexis Guizard au ministre azali ingénieur olobi nini commercial c'est ça ndenge nalandi ingénieur commercial hein oui kasi bongo siko ingénieur commercial bongo makambo ya nzela akoyeba na ki ingénieur commercial est-ce que azwaki cours babengi ya nani ya béton armé ayebi cours à structure ya nani ya chaussée ayebi bitume ayebi oyo tobengi reprofilage ya nzela ayebi bakouche ndenge ezalaka ya nzela omoni confusion nde yango wana makambo tozoloba ayebi yango te na formation na ye pardon mingi nazalaki na basujet ebele ya koloba tolobaki mais tozalaki na sujet meme oyo ya embouteillage tolobeli yango te makambo ya constitution pesa yango na conclusion tolobela ta makambo ya embouteillage ngonga isili embouteillage toloba boye quand il plaît à Kinshasa c'est pire monsieur David kotambola ya lipasi mama tina motuka ya lipasi po koyeba te kanivo aza wapi makadam aza wapi makambo wana eza faux problème nazoyebi biso eza faux problème batia nde bato esengeli na place mosala esala ligne esala pour vous il faut changer de tête je vous dis
surtout dans la fondée. Mais même si on changeait de tête, avec la même mentalité, est-ce que les choses vont aller de l'avant? Ça va aller, mentalité. Kimbuta wana villa Kinshasa, bato nyonso Kimbuta te, ngobila ye. Bato nyonso subaleli ngobila te. Lelo to na bumba. Est-ce qu'il faut changer de tête? Il suffit de changer de tête ou bien makanisi ya bato nde il faut bongwana. Non, Bumba d'ailleurs Daniel Bumba na koyebisa yo. Coup de chapeau na Daniel Bumba na opération à bandi ya coup de pointe ya makambo ya construction na anarchique na moni déjà bandi na limité wana ngobila salaka ya moni na limité te asalaki yango te je vous dis construction anarchique mona ngote ngobila asalaki yango ndenge Daniel abandi lelo te ya différence ya na rivière ya Daniel ya na différence nini omoni ngobila longola ikaka ba bengi ba nini ba marché pirate bimaki na ba trottoir azo longola akoisa ipe banda ko ebele pas vraiment la construction qui likolo ya ba caniveau likolo ya ba pont ekoyaki bato batia mitu na batia maboko na mitu ba misusu batika ba parce que ndako ekweyu asatandaki na yango te c'est espoir na yango ya kindako lelo nazo ebisa yo o Daniel asali eleki oyebi kala na limité biso to ko na asali déjà eleki na lobi na yo biso to tebi na hotel biso to ko na limité construction na chika oyebi biso asali déjà asali nini kasi na ko biso fa na ba image falo ya na ba image hotel oyebi kala ezaki hotel mi na pont pont ya biso ya même na boulevard Lumumba ou bien pont ya na niveau ya nani ya triangle wana omona nzela okoti na Saint-Christophe soko temi na kalamu ozomona nde kalamu ezo ekei miso ezolanda ti ozomona na elengi mais batonga bampiete rue de rivière mai moye esukile tiola eza te bato batongi ti bampiete omoni emprise ezali na ba norme na sur le plan urbanistique omoni rivière lit de rivière yango ya Kalam il faut moins de part et d'autre 6 mètres il y a kotika zone to bengi zone de travail pour na ba engin so bon ngo kiri engin kota wapi kanyo kota monsieur David moni lelo yoka nazo pesa ye conclusion photo to kabona pizza na kuti déjà ben nazo ebisa boy papa il faut ça la angele nazo quoi s'adresser aux ezali message na gouverneur de la ville ba dominer ote ba mvutume ezalaka nazo mona lokwa bazolinga ko dominer yo bandako mususu tozomona osi olongoli mususu etikali et ozotika yango mpona nini bengi yango 2 poids 2 mesures longola yango nyonso ntina suka papa gouverneur kotika yango te badomine te parce que tomoni déjà obandi kolongola olongoli kitoko omoni a partir ya triangle rivière ya Liberté alongoli ozomona donc na mupepe na ele ekomi polele kitoko mais atiki ba bâtiment na tozomona bâtiment moko etikali opusani wala ba conduire siko ba bâtiment on a to ese bukami engolo bani voilà merci beaucoup monsieur David Emmanuel le mot de la fin mot de la fin il faut présenter même le vœu le meilleur à la famille comme ça que Silissa tout d'abord au chef de l'État pour nous représenter ba meilleur vœu nangai de longévité ebungi ekimi te ebunga pona linga que na profiter na senga personnellement parce que kolobanga oui na sengi parce que la lingité ya koluka bato ya zai kinois akoki jamais ko échouer ako échouer répéter
akoresir oyo nyonso bato bazoluka ke aéchoué lokuta akoéchoué te ye azali mwana lime te ye akoki koluka bato te ndenge prédécesseur ne alukaki bato oyo naluki 15 personnes totuni mais alukaki ya bango quand où et comment yango na biso tozobima na baitando ya mike po toyebisa ye ke ye akoki koluka bato te. Il a des gens au bazali na pour n'avoir accompagné la vision. Il a des gens. Alors, moi, je profite de l'occasion, personnellement, pour manifester mon intérêt. Lui, en tant que garant de la nation, chef de l'État, qui puisse voir dans quelle mesure, Abi, qui plaise à sa haute autorité de voir dans quelle manière je peux lui être utile et servir. Et j'ose croire que ma requête puisse le convaincre et particulièrement attirer son attention. Là où il est, merci beaucoup. Et avec toute sa famille politique et sa famille biologique, qui reçoit mes meilleurs vœux, de bonheur, de possibilités et bonne année. Parce que nous voulons renouvellement. Parce que Congo a sa victime n'a pas autobengi de faux départ. Okay. Mais monsieur, nous voulons, monsieur David Emmanuel, nous devons terminer. Nous voulons seulement le renouvellement. Le Congo a besoin de renouvellement. Okay, voilà. Renouvellement de l'intelligence. Voilà. Merci, monsieur David. Pour juste un bon départ. Voilà. Merci beaucoup, monsieur David Emmanuel. Monsieur David Emmanuel. Pardon, maman. Naina si sara na elo moka muke. Congolais Aligi Moussala. Est-ce que Congolais Alinga Moussala? Voilà, on se retrouve prochainement. Meilleur vœu à vous. Moussala, partout où vous nous suivez. Meilleur vœu. Kaka discipline. Masali Banso, il y a Bosolo Télévision. Nous voyons le directeur général Israël Moutombo Penato présenter veut le meilleur pour cette nouvelle année 2025 et nous débutons avec toute sa famille. Meilleur vœu aussi à toute l'équipe rédactionnelle de Bosolo Télévision, à toute l'équipe technique, peine administration Mobimba. Je ne saurais pas citer les noms de tout le monde, mais au moins, nous vous présentons nos vœux le meilleur. À Héritier Moutombo et Aristote Batouma, Bazaki derrière la caméra, qui n'a technique, en tout cas, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à tout le monde, à toute ma famille, meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Boali na Bouende Bokolanda Biso, Boana Malembankulu, Bandeko Boali na Chikapa, Bana ya Matadi, Tomoni Bino, Bandeko Nyonso, Boali na Mbanzangungu, Boali na Kulungongo, Bana ya Kenge, Bandeko ya Walikale, Bandeko Bonso, Boali na Sud Kivu, Nord Kivu, Bana ya Kasai Mobimba, Bandeko ya Sankuru, Boali na Grand Équateur, Boali na Grand Katanga, Bandeko ya Tanganyika, meilleur vœu.